Bonjour, bonsoir, bana mama, la famille, la chaîne, ça dépend, ernion so bozwami bambote, bozo bambote, ba weekend ya malamu, ndenge bisika nyonso boko zala, la chaîne, la famille, ba bisou, na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, bambote, pe babone ya Noela TV, na pesi bino bambote na kombo na Yesu Nzambe na lola, abomba pe abatela biso ka ndenge tolobaka kaka ke soki okufi nanu te ezalaka na assurance. En tout cas soki mutu pe nanu akufi te toseka ye te, boyebi te nini Nzambe azobongisa mpona mutu wana bana mama bandeko. Tolai tolamuki tomoni ka Karine Mokonzi la baronne, mama ya Arieta Belao, madame ya boss Jimmy Belao. En tout cas, oya koboya vraiment leka osala na mokili na calme muta ko déranger yo te mutu pe akokipe yo te. Du fait que toza na bomo toza na vie, pourquoi pas to honorer ba star na biso, ba chroni mama na biso, ba chroniqueuse na biso, soki déjà mutu asali kombo na ye, pourquoi pas. En tout cas, ba jalousie mosusu pe ba pourquoi bozo kumisaka ye bino mo mi kumisa. Mutu na mutu azalaka na ora na ye pe na étoile na ye. Soki muninga étoile na ye epeli, muninga étoile na ye Nzambe alakisi yango ke yende azana étoile, pourquoi pas tokumisa ye, tokokumisa ete neti Nzambe na bomoi, non, tokokumisa na oyo ye azosala ezomona ke eza ya malamu, tokumisa ye pe aza star na biso bana mama ya Arieta Belao, mwasi ya Jimmy Belao, akomi komela ba champagne na kati ya magasin ya Versace bana mama oyo alota yango même pas akana na nteke akoya komela boye bana mama yango balobi ke na vie retard ezalaka te bana mama. Soki Nzambe afungoli oya kokanga azali te, soki Nzambe apesi pe oya koloba ke te na kopesa yo te na kofungola te azate, tellement aza Nzambe na bolingo pe la en colère pe en bonté. Donc yende mutu apesaka na temps oya alingi, cela veut dire c'est le moment pour na Karine Mokonzi la baronne, mama ya YouTube, kandenge ezalaka bana mama na kanisi bokocha ba commentaire ya kitoko pour la baronne na biso, akomi kolakisa pe ba bijou, bijou ba wolo pe palata balobi ke ezalaka ya Nzambe. Mais na sena mokili oyo pourquoi pas soko za na mwa bayelo chocho somba ngo pe lata Karine Mokonzi mwana mutu esengo akomi kolakisa 32 dents na libanda bandeko oyo azalaki mwana ya mawa na suka na mboka, mais lelo akomi mwana na esengo, mwana le roi le tout puissant. Nzambe soki asekisi en tout cas akosekisa yo, mais Satan soki apesi yo ebele na mbala moko na minute oko renier ti ekufi lokola bougie ekufaka. Mais oya Karine Mokonzi ezali ya Nzambe amoni ndenge nyonso atraverse ba esobe ba milangi ba nyonso oya mabe atraversaki. Nzamba lobi ok, maintenant c'est mais voici. Maintenant ozomona ngai na kata momoi na yo. Siko o Karine Mokonzi, boto la verre wana azoko lakisa, verre ya Versace. Pourquoi pas tous en esengo, aza artiste na biso, azali donc azali star na biso. Nana ngwa koboya boboya yango te bondima muninga na tana ye pe na moma na ye ezali tana ibota la Karine Mokonzi bano mwana kaka na batu mususu ndenge bazoko lakisa ba bijou azoko mwana lobi ngai pe eske na koza bijou oyo, eske ngai penza un jour pe na ko lakisa pe oyo, siko ekomi tana ye, siko ekomi moma na ye. En tout cas oya koboya zona kaka poison o mela parce que ça na moma na ye to tika ye asevore. Donc ACP, la maman a battu na Arieta, la princesse qui dérange les réseaux sociaux, en tout cas la star. No benga kanyoto mona bino sous place pour ba kanyoto tellement congolais azanga na epe soni pe mawa agoya ko basu kanyoto bino moko boko kufa nango pe boko denda nango. Karine Mokonzi misu na yeka kalikolo alobi Nzambe na oyo saeli ngai na kana kitenkolo zwa lukumu zwa nkembo. Mama Charlotte pe kuna pe mabonde lipe
alobi ngai mabondeli mabolongo oyo na se ekoyinda kaka mpona lokumu na nzambe pete na mwana na nga oyo basekaka oyo batiolaka metala lelo akomi mutu na esengo komela na verre oyo mundele ya pesi ye oyo alobaki ke ese nga jo mpe na kozala pembeni na mundele eske mundele akobenga nga na telefone me mundele abengi na telefone mundele ya pesi ye kiti ya fandi encore mundele azalaka na stratégie moko na flatterie moko soki amoni ke azokoteka bazo sombela ye biloko ya ebele ya mobobe ndenge akoyamba yo akomansu teke oyo negre oyo nabengaka ke noir oyo aza na leloko te me azozwa mbonga ya noir azopese na esika na honneur botala kopo wana soki ke kari nakenda kaka azotuna kaka bapri ya pama po aleka alinga pese kuta ata kiti wana teke ezwa fanda alinga pese ata verre wana ya Versace ke ezwa simbango mela ata vin wana alinga pesa ye te tellement ye amoni ke batikeli ye bapesi babengi ye bayebisi ke apona biloko oyo aza na nga na besoin mundele ayebi ke eza na avantage na ye ale taboto na place atie ye na kimia nyonso donc atie na place ya honneur mpona kolakisa ke en tout cas soki oza na eloko bato nyonso bazala na valeur mais soki oza na eloko te bakomona yo ntina te eloko te bana mama bandeko na vie vraiment tozwa ebele te mais quand même tozala tana na muke mutu akoluka korespecte yo ke ozala kaka eloko te wana mpe ezalaka mabe Karine fana na yo ma chérie profite eza temps na yo nzambe afungoli mapata na kati bomoi na yo profite bajalou bakokufa bazika batyuku na libulu bango moko bamikundama libulu oyo batiaki na kombo na yo Karine mokonzi ke yo un jour okoseka te bango moko bamikundami na kati batya libulu baza babele bamikunda kota bana mama na lobi ebele bozela na tela bino la baron kaki mokonzi ndenge azoloba na kati ya magasin en tout cas esalinga bien pe wow j'espère que ba chinois pe batu nyonso ba yebi ke kaki mkola sala kama makambo kitoko en tout cas bokola nango na bokebi bozela na tia na ibandeli boyoka la baron. Versace Benginga, oh madame, ton mari nous a dit de vous appeler si vous pouvez passer. Nae ala Versace na komi, on a pour na Versace nyonso na lingi, papa refuta en distance. Boss Jimbe la ane na Afrique, ma bengi Versace, bandeko. On a pe bandana botama, mal besoin simba verre à Versace, bon moni verre ya Versace. Champagne en haut, ils ont sangé des vertiges, mais on a choisi. Bah, mais la caca, après, na pona, balinette, bah, montre, bah, ceinture, kuna bilamba, yana tamboli Versace mobimba. Oh, sinon, m'ta koufité, maman oh, Sekana moto te bana mama. Soki moto akufinga te la baronne. Bon. Hey. Arrête, on a tout en tchatché. C'est l'argent de mon mari qui parle, ok? Donc je serai là. Adidas c'est là ta maman, mais enfin la femme du boss. Il faut moi qui s'égise à la moindre différence. Donc oh. La quotidienne. Il y a ce nom qui a confité. C'est quand il y a confité. Il y a la maman. Prima, ta mona na ye passe na la baronne. Je comprends tellement champagne en zombie. Jambe. C'est Versace, c'est Benginga. Ah, on a Versace. Versace, c'est Benginga. Oh, madame, ton mari nous a dit de vous appeler si vous pouvez passer. Nae ala Versace na komi. On a pour na Versace nyonso na lingi. Papa refuta en distance. Boss Jimbe la ane na Afrique. Ma bengi Versace, bandeko. On a pe bandana botama. Mal besoin simba verre à Versace. Bon moni verre ya Versace. Champagne en haut, ils ont sangé des vertiges, mais on a choisi. Bana mama la baronne. Mais la caca. Après na ma chérie. Bamela kaka ma chérie.
nzambe asi afungoli masheri bamelaka kaka mama ya bato ya Henrietta mama ya bato ya Henrietta oyo alelaki na monoko nyonso na koyokele mawa na suka mboka mama ya Henrietta les dernières a commis les premières ma chérie profitez. Hey, c'est l'argent de mon mari qui parle, ok? Donc je serai là. Enfin, la femme du boss. Wana nde bino bato bolobi bakokabwana te bakozala wana ti mukolo Yesu Masiya aya ata bozali bosali wana ke ata meli ba champagne wana ya Versace wana lukuta luvunu na bino ameli yango na nkora ndambo kanai bakozala ensemble wana ti mukolo Yesu akozia wana bino bato bolobi oyo ya ye efungwami nzambe muto afungoli bino bosana clé ya vina yepo bokocha pwe na kati na yeke ya kosala inane bakokabwana luvunu na beno yo memana kujila karino memana pana amekuma mutu ya esengo botala ke elongi na mekuma ya sembe akomi mwana ya esengo botika muninga a profiter akomi muninga ya esengo akomi mwasi ya kolakisa 32 minu libanda c'est ça hein c'est ça na ngo balobi ke akufa kaka pauvre yango ye moko pe alobi tala soki mutu na kufite boseka ye te bana mama boseka te ba congolais ba chronique mama ba chroniqueuse boseka mutu te tanke na kufite bozana tshela bino soso muke avana kata na tshela bino voli muke De mon mari qui parle, ok? Donc je serai là. Adidas c'est là ta maman, mais enfin la femme du boss. Il faut moi beaucoup saigner, c'est la moitié différence. Donc la quotidienne. Il y a ce nom t'as confité. Hey! C'est quand tu n'as confité, tu as la primate, maman. la baronne primata zape kaka gosunga abiloka mikeni et c'est une version ya mokongo te primata zape ka bien c'est Benginga oh madame ton mari nous a dit de vous appeler si vous pouvez passer na ala Versace na komi ona pona Versace nyonso na lingi papa refuta en distance boss jimbela ana na Afrique ma bengi Versace bandeko ngape banda na botama malboso na simba verre à Versace bomoni verre ya Versace champagne ango ezo sanga de vertige mais na choite ba mela kaka après na pona ba lunette ba montre ma ceinture kuna bilamba yana tamboli Versace mobimba oh sinon t'as confité maman oh le pe palata na sopa non oh le pe palata bon arrête on a tout en tchatché hein c'est l'argent de mon mari qui parle ok. Donc je serai là. Adidas c'est là ta maman, mais enfin la femme du boss. Il faut moi beaucoup saigner, c'est la moitié différence. Donc il y a ce nom t'as confité. Hey! C'est quand tu as confité la primate maman. Fana na yo baseka kana soni tika na yo skobota mo ba champagne en zombie zambe nil par ailleurs chez Tchatchi amen ben na